Venez, bokota, to solo la source ya video oyo euti wapi bandinde ni pwe koma na maboko bato e bandinde ni pwe koma na réseaux sociaux. Est-ce que ça y est moko la sœur Christelle Gambela muta publiango Christelle Gambela azanani et pourquoi video komiti na miswa batu e bimi boye e yeti na ba réseaux sociaux pourquoi et puis nani oyo abimisi video oyo boya parce que makamba corps de Christ ndeta langa ngande vraiment mutu no expliquer bino très bien. Lokola moto na pokia sana posa mbetu lolenge moko nangana sana posa tangwa bikamwa nange koka Yesu toso sela lolengo lakaki toso sela lolengo sala dengo lakaki toso sela tangwa bikamwa yekoka Shalom à vous, shalom à tous, c'est moi la sœur Inish Tsembani, la servante Nzambalo la Pambola Bino. Merci à vous tous ceux qui sont là, merci na ba partage, ba like, merci na ba commentaire, na bino ba encouragement na bino, Nzambalo la Pambola Bino. Vraiment, merci na bino nyonso o bozo benga bozo pesa vraiment makasi Nzamba Pambola Bino yo mtokoti s'il te plaît partagez atoloba vérité vraiment bande konangai partagez yebisa batu bakota awawa. Sans plus tarder, Christelle Gambela azanani. Christelle Gambela azanani atoloba tous les vérités parce que to moni vidéo eye batu ebele amsu bayebiye ezane belé lisusu o bayebiye te là naza mutu vraiment on a ko expliquer bino azanani la sœur Christelle Gambela ndena ipse bino et puis video oyoyo ebimi ndenge nini bande konangai bolanda ngai awawa eza na 2017 ndeko nanga Christelle Gambela pour moi tant na moni video yango esalinga pasi mais lokola eye déjà na réseaux sociaux bato bazolo bazo partager par-ci par-là donc nalingai na fanda te parce que Christelle Gambela c'est une sœur vraiment pour nangai asa petite sœur propre asa petite sœur amakilate mais asa ndeko asa leki oyoyo tosala na ye musala moko ta na moni ke batu bazoloba batu bazofinga batu bazokritike amsupo bayebite ebandaki ndenge nini eza ndenge nini eza pasi eza mawa bande konanga yo mtokoti s'il te plaît partager commenter liker tinda epa batu misusu video ekwei na maboko ya batu ekwei bazo partager tout ça mais batu bayebite eza ndenge ni pourquoi vidéo yango parce que vidéo ya ka réseaux sociaux yango moko te ebele bazana ba portable na bandako na bango bazana ba vidéo ya somo misuku tukoleka oyo ya ser na biso mais babombi yango mutu ayebi yango te parce que portable ebungi te tout ça donc eza pasi na communauté na biso nde na lobaka bomona nga na koti makambo pourquoi oui na koti yango parce que Christelle aza ndeko na ngai sœur na ngai oyo tosala ne musala eza te po video ekwei wana to banda ko wangana to bando sane tito yebi ete we nga siko na kenda makambo na ngande mususu nde na lobaki tous les vérités bokoyo kango awawa. Là, c'est moi, Ine Nzembane officiel. Bomoni photo na telebino avant na bando loba. Po bomona ke
aza sœur na biso vraiment. Vidéo oyo, pardon, photo oyo, ezaki na 2020. J'espère bon mon ango, na 2020. Sœur na biso Christelle, le 9 août, asalaki, afetaki anniversaire na ye. Donc, na 2020, oyeba ite ke makambo yo, après 2 ans, yango bomonike na souhaitaki ye anniversaire na ye, yepe asala ango, sokeza jour nanga anniversaire. Banda pe kosala bongo to bungani mwa muke mpona makamba ba TikTok mutu akomi na musala na ye mutu akomi mpe occupé omona aza trop Facebook te aza trop msusu YouTube msusu aza trop TikTok. La sœur Christelle Gambela nangisi kona yebisa bino video wana euti wapi video wana o ezo circuler lelo. Video wana eza lelo te. Eza video a kala. Tana oloba kala. Seke eza kala. Video wana bima na 2014. Ya video a lelo te. Eza video a kala. Ya lelo te bande konanga. Ngata na moni yango ezongi ekamwisinga paske nga na yeba ike ya likambo deja osi elekaki. Na yebi ke eza likambo oyo si elekaki. Video ane bimaki ndenge nini. Oyebi nde tozalaka, mususu biso bato, tolinga ko bamba libanga, musu yo ozo bamba libanga, ozo ya kote, asa penza boye, asali vema boye, musu na telefone na portable na o, so totali, tokanga makamoro, kutu so muta tali kakuna, nde baloba portable koma morgue. Eza video akala, eza video alelote. Et puis makambango se leka, la sœur a senga pe bolimbisi video ana si eleka. Parce que boyebi ba mibali msu to partage na bango, okuta na mbali moko yebite vi na ye, oyebite ndenge nini mobali yango asalaka. Eza problème oyo msusu toyeba te. Nde tozalaka Christelle aza nde bomone nzoto minene amukolo te Christelle amukolo te pas même 40 ans wana oyebisa bino amukolo te omoni donc pas même 40 ans aza mukolo te. Video ndenge ezalaka ekendeke pa mutu moko oyanda osepela na la sœur. Me mutu ango nzoka zaka na mwasi na ye. Me ye mubali ango ayebisaki te epa ya sœur Christelle ke aza na mwasi na ye. Tango video ane ye mwasi tanga moni ango asiliki mbala moko asalini a panzi ango yango ebimaki. Wana seri wana ya bomuna ti lelo to compter combien des ans. Banda 2014 banda compter ti lelo combien de ans? 2014 et allez te. Donc, le kanango et c'est Christelle. Abandi pe kosala ministère na ye. Makambo nyonso lobio prophétesse, chantre de l'Éternel. Na loba ke sero na pa banda oyembela nzambe. Mazalaki nanu te ndenga komisiko parce que makambo nga nzambe zaka au fur et à mesure nde mutu azokola. Azokoba pe na makambo nzambe. Donc, epa ya sœur Christelle pe ezalaki bongo. La sœur Christelle aza nani? Aza mutu moko asalelaka nzamba avec force. Ba video na ye ezali ngana otela bino botalango. Asalaka aza mwasi moko da. Donc, soka zo yemba aobeto chair de poule. Osanti penza nzoto eko malili. Mais tango solola na ye omoneke aza simple asolola bien respect pa ba mikolo tout ça. Eloko epousse ngai omoni ezaberer musu esalamaka. Sikoyo nde azaki na problème na bato amitema mabe bango nde basani bazongisi video yango lisusu ebanda ko circuler. Nanga na ipsabino eza video ya lelo te eza video deja eleka kala. Toyebi keza na bato ebele pe oba mitakaliza kala.
mais lelo baza na bango bien lelo film leka omona lelo bazongela pe bativité na bango. C'était la même chose avec la sœur Christelle. Nebi ke bato ebele bafingi, bato ebele balobi, bato ebele bachantre bandumba, komona bango bongo te, bato te. Ngana abi, bomoni kosala nzambe ezaka facile te. Tango zoleka liboso, mutu nyonso auzaka, neti ofo kuma mwasi nanga, ofo, siko tango ba demande ko yebele wana, yo sikoyo fo eba ndenge nini okomemela ba demande wana. Babilo musi salama na vi na biso, omoni zelo kwa somo esalameli yo. Mais batu ba oyeba te, ba comprendre ngote kezaki accident, ba comprendre ngote. Yana lobaki vraiment na yana expliquer bino ke video na ya video akala oyoyo ba yesu ko bwaka na réseaux sociaux. La sœur azaki na problème, to azana problème na batu moko o bayokeli mutema mabe babwaki ba video wana. Vraiment boya oloba pourquoi ozo kotela ye asali mabe? Oui, ngala beteli maboko pete na bite ke se Christian dezana osali malamu. Non, asalite asala mabe na video wana salaki. Et puis les deux, on a eu Sabino, malgré bon ba photo wana, azape marié. Que o azaki na katanda albala o sala ba video wana. Non, azaki ne ka jeune fille normale. Ndenge zakaka ba accident, neto sala masumo ya mikonion sonde yo po sala ka mikonion sonde yo po kwea ka mikonion so, nde yo po linga basi abatu, nde yo po linga mibale abatu mikonion so, ezaki la même chose. Mususu faiblesse o esalaki ndeko na biso parce que na vie biso nyonso to ana faiblesse na biso. Est-ce que to yebi yango te? Nzoto eza faible, nzoto ko memuna elo moko boye ebi ba délire nzoto ata omuna nzoto ko memo kaka nzoto nanga ngala koka la tesa ke funa mela penza vana la funa mela wana nyonso ya ba désir ya corps ba désir charnel. Nzoto mema bato bongo, mema biso bongo. Na yebisa biso ke toza bato amasumu. Tozala bato amasumu biso nyonso. Nde bato bazolo kindumba, tolembi kindumba. Bolembi kindumba po msu muninga bakangi msu muninga msu ya yebimi ya yosko telma babombi yango nano. En tout cas bolimbisa nga boteninga rigueur te parce que nga monela makamde mususu. Ngai nazaka so na muni muninga kwe yoana nazotala kaka na olobate na kosolola na ye. Normalement na luka kipe kosolola na ndeko nanga mais nazwa ki ete parce que eloko na oloba na bino so na continue oloba mususu mususu ekoki konini oyo ekoki comment je peux dire nako chapango nako bosana. Prime mbala liboso wana taba publia video oyoyo to moni lelo. Boye bien que c'est Christelle nga mi bome. Soni akoka kite. Parce que ça qui accident. C'est quand tellement ngaka ami boma amoni ke te batu ba olinga susu bazongisa likambo wana ezokisa kiye. Bon, tolobeli elelo lobi sikoto ya koyoka ke epese monso akoti siko koma. Tozo yoka teke batu ba omi tozala na video moko na sala awawa ya ndeko Monique wana ba video wana salaki. Bon mona ki ete avec preuve. Bon mona ki to mona ete. Ndenga abzwa ki amibua ki amibambi bato bazwa ki video wana auti na immeuble 7e étage ami kwa ici tina se to mona ete. Donc so ke sala ki e pasi mbala wana nde tozo finga bandeko na ngai toye bandeni ya kolobela epa baninga so bakweli makambo o eza kokwela makambo soki se Christelle asolola ka bien mususu ayebaka ke zana bato baolingele boule bazana point faible na ye babomba musu ebina vi okozana mutu moko bosolola na ye yo po ebika tout va bien or azana video na yo azana partie intime na yo abomba
omonaka mutu ana lukela koka makambo swana soko mekika koswanisa ye mbala moko aposte video. Est-ce que likambo a chantage boyoka yango te? Na boyoka yango te? Bandeko na ngai soki ayebaka aleka ko sauver déjà likambo oyo ya batu oyo yazali na bango na problème mususu fallait résoudre likambo ko songolo a résoudre te bango mutu basali ebo soka sololaka na bango mususu video linga oya te video oyo elengaki kobima te. Nga lelo na oloba na bino batu ebele baosa video bayebi na bango Christelle yango te. Nazoloba bongo pourquoi? Pona mususu ka yoki ata likambo moko ya consolation ya koloba malgré sali bwebi degré o batu bayaki na mwasa ndumba pa Jésus. Est-ce que bwebi degré ngo degré soni wana mwasa wana yoka ki na miso batu meto ba ye na e pa Jésus. Jésus alobi ona sala ngote kaka ona sala lisumu te soko zana lisumu ekoboto na lisumu kotonga so zana lisumu ekoboto na lisumu koyiba soko zana lisumu ko ezaba to ebele fidélité 100% mazana keto moko mutema mabe penzo mona me mutu ndeni fidèle boye da katsa libala me mutema mabe na bomona ngote ba mama moko ba fidèle me ozomona sale comportement anyokolaka bana baninga azaka binte na kati ya libala alinga mabokilote wana nyonso ezaka lisumu te lukuta kokosela batu makambo mona mutu asani eloko toke kosela eza lisumu te alobi oyo kaka nasa lisumu wana tazwa libanga bamba esuka ndeni donc nga sona za na groupe wana na ndena na raisonna na fanda na ngaka na otala na ngaka emo Jésus ye moka kata makamune nga katelango na bomona teke moto yo lelo asali lisumu lobi pe mususu ka kufi pe ona nzamba amemeli makamune nde mususu na lola na tokozala surpris to mona mais moi so ba publier yet ndeni de kokuta na lola ngasuko ba biloko ana nyoso ona kanisaka oya lobi seulement Dieu qui sait. Nzambe ka mutayebi ngande na mona na muyibi kutu ye wana babi na yeke lelo tozana yo na likolo kuna babiloko ane ko kangsa biso mnoko tei to koloba na biso vraiment c'est moko boye Christelle aza chantre de l'Éternel boye makambo ekomeli ofema zwa makasi toyebi ke makambo nyonso ebi ezaka na batango moko boye ba makambo difficile omone ekomeli yo tozaka makasi opesa mes condoléances te na makambo boye okopese pe ndeko zala courage liloba moko kaka ya ndeko telema vi ezaka boye histoire ekoleka atosali mabe ko juger nanu te potango juger ozo tuka lisupota pesa ina courage loba andeko tozaka na sena moyo yo en tout cas zwaka makasi o continue nzela poto toko katele pe wana te loka ba publier lelo to katele lelo te akokoma lobi akokende lobi kuna parcours ezana mulai toloba nende kozwa makasi eza batango moko o mutu aza vraiment na ba moment difficile azangi ata mutu ya opese loboko aloba ne telema azate mutu akopangusa tama ya miso azate or ba moment eza difficile azoluka mutu vraiment apesa ye courage aloba ne telema ndeko nanga continue nzela papa na ye na mama na ye bazali awa petit frère na ye aussi aza mutu asala pe na corps de Christ la sœur ndenga aza wana ndenge ana ebike aza na don ya prophétie sikoyo tanga kenda akoyemba soka zo loué aluwa azana don ya prophétie ndenga famille na bango nzamba pesa bango don ya prophétie mais azatende bolobi ki aza responsable na kati église moko boye aza mama prophétesse soki église moko boye mama pasteur non aza chantre de l'Éternel ndeto lobake ba don ezalaka et puis na batana ngo badon e fulu kaka e monana na miso abato ngana oyebso Christelle esiko zali zwa makasi telema
zwa makasi so na olobano ke zwa makasi solola na bato oyo o basali yo boye po bato mpende bosali boye munte ke bo utiliser ni na bino bombe na bino asuka o bozaki na bombe na bino asuka bo beti yango deja tema bo beti yango après bo beta sunini po ya makasi deja bo beti omona te ke eske bo ke kuna bo solo la po boye bo résoudre problème obino bo anango na bombe aussi bo boaki boye réputation basomba yango te bandeko na ngai eske bo sala sunini po bomba yango si bo utiliser yango ebeti deja donc yango o nga na ngai kolakisa bino kosolola na bino keza video akala ebimi nde baye ko rebobine nde baloba ko rebobine match donc baye kozongisa lisusu eloko eleka kala baye ozongisa yango 2014 jusque aujourd'hui donc baye kozongisa eloko ya 2014 baye ozongisa yango na 2022 donc eza pasi eza mawa pona peuple na biso tango bomoni eloko to bandimba moko juger to bandimba moko finga to ebite pourquoi eza na ba shege belé to mona na nzela to ebate pourquoi bakoma ba shege donc to eba opesa batu makasi Christelle telema yo moko yebi ndo luka nzambe na yo nzamba yebi ndene omemela makambo na lingi bino mingi nzamba lola pambola bino merci na bino nyonso bolandinga soki na beti mutu libako en tout cas bolimbisa ngai aza mutu na yebi mutu to solola na ye très bien donc tant na monaki batunde ba olobela likambo tant que nga moko na yebi yango keza bongo te eza vidéo de le kakala yango natikala ki vraiment calme te esenga ke na ya oloba nde na ya kolobela batu misusu pourquoi pas mwana otozaka na ye awawa mwana Paris pourquoi pas nalingi bino mingi nzamba pambola bino merci na bino nyonso bozaki wana bolandinga ti sikoyo nzamba pambola bino Juna la Grande, Nissa de la Grâce, Nico, Mosse de Jésus, merci beaucoup.